Chez Asteve, Binga, Libula Metro. Ishoi, na che réunion? Et du mon cher. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Mutualité Bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Okunga Okamba, Bala Saint-Paul et papa, au fleur, Okunga. Biso Bala Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Bandeko balandi Radio Lisanga to tondi bino po tondi mingi pona fidélité na bino na Radio Lisanga solo pokwa ya mokolo mwa lelo pokwa ya mardi 12 juin 2012 tokute na bino suna ndenge ya bomesa na Radio Lisanga potoka ba bino ngongo ya motuya ngonga oyo salaka ete tokoka komiyeba pe tokoba na bomoi bwa biso bokokeza ba bino yesu kitenge na ndenge ya bomesano Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga point de soutien congolais toko mettre à partir ngomba Amsterdam baibanso bakolanda biso na ba poste na bango ya radio na kati ngumba Amsterdam to nandinga dzinga to tondi bino botondi mingi to zanga kateko kanisa biso Joel na Amsterdam site pe to ko tonda botondi mingi na baibanso bakolanda biso na nzela ya we pambate yango eko salete bakwa biso esika nyonso oyo bajwami to kanisi boepe abiso SD Malaika son divers na kati ngumba Amsterdam pe ala na biso na we pe baibanso esika nyonso bajwami na mikili miso bazali botondi mingi solo Shad Mukalenga Shadrach to tondi yo botondi mingi pe to felicite yo makasi na boye elamo ya mwana na yo boti na mama Leticia to tondi bino bo tondi mingi Shadrach Mukalenga to tondi pe botondi elamo na to sengi pe to pesi boye elamo na mwana ya sika solo balandi Radio Lisanga na ndenge ya bomisano toko sala ete toko kokabla masolo pambate masolo tokabolaka ezali oyo pe toyoki oyo pe tomoni oyo esalamili bato yango solo ezali kaka biso te ezali pe bayo lolenge moko na biso kasi na tango makambo ekweli bango bazalaki susu na makoki te ya kolobela yango nde biso na tango toina na makoki ya koloba na place na bango tozangisaka te pona to solola to tokabola masolo yango solo to kosala beboye po tolakisa ete tozali biso banso na likanisi be moko ezali bolamu ya peuple congolais pe baye banso baimboka Congo pe biso banso to twami na libanda ya mboka République démocratique du Congo to eba ete komiyeba ezali malamu mingi po yango nde esalisaka ete tokoba na bomoi. Radio Lisanga ezali moyen epesami
po esunga biso tokoka kokoba na bomoi wana nde ezali moko na kati ya baaktivité ya Fondation Lisanga Point de soutien congolais ne ngumba ya Amsterdam tondi bino subo tondi mingi tokokoba na programme na biso tina ngonga ya 20h o boko kezaliwa bino Yesu kitenge tokoka ko solola mai matali biso banso aye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te Tungulu Mudia Ndambo. Rest in peace. Nengo yo topopola, tambola mboka nyaso, tele mape otuna, makoloba tenge ya kombato. Nengo yo topopola, tambola mboka nyaso, tele mape otuna, makoloba tenge ya kombato. Dengo yo tokobola, trambala mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Dengo yo tokobola, trambala mboka nyaso, tele mape otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Banda sena jantotila, na boma pena matadi, na koti na kisangani, akasai pena katanga, lekanga mboya pasa, yati Angola, kota na Gabon, bandi mi pa kombato, ndengo yo tokobola, lamba la mboka nyoso, tele mape otuna, bakoloba ndenge ya kombato. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Neng Congo. Germany tina Angleterre, Canada tina USA, Kitangambo ya Brazil, bandimi ba combattant, Lilombese ba kubana, bandimi ba combattant, banani ba kodute, nandema ya combattant, lengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant, lengo yo tokobola, tambola mboka nyaso, telema pe otuna, bakoloba ndenge ya combattant. Monguna walonga te, na mabe
solo balandira jo lisanga na loyembo nde tondi botondi na baibanso babunda pe babundaka pona peuple congolais a zala respecté na mokili mobimba na boye pe likanisi na biso eke particulièrement na mama Kimpa Vita oyo akolaki na royaume Congo na période critique oyo ya histoire tango ba guerre civile mibale et salemaki ya deux clans ya ba Kimulaza pe ba Kimpanzo bango nyonso mibale bazalaki na koko moko roi Nzinga Nkuvu oyo azalaki na 1506 tina 1543 ya calendrier oyo ya ba chrétien ndenge batangaka na 1703 tina 1704 Kimpa Vita ye asalaki makambo na bo politiko campagne makasi pona bojongi ya capitale Manikongo oyo ezalaki abandonné depuis 1696 to 1696. Ye asengaki bojongi ya unité ya royaume oyo esengeleki zonga ya Mbanza Congo. Ye alingaki te peuple congolais à dépendre na ba puissance coloniale po yango ezalaki komema anarchie pillage pe ezalaki kosilisa ba population ya Congo na traite ya ba noir oyo memaki bato na bombu to esclavage. Mama Kimpa Vita ye azalaki particulièrement kotala ba missionnaire capucin et pe ba gouverneur portugais ya Angola. Ye asilaki ko yebisa bato ete eza na bantango ya sika oyo ekoya oyo ekozongisa oyo babengi âge d'or ya royaume Congo ndenge ezalaka liboso ya kokoma ya bakolon. Na ndenge ya religion mama Kimpa Vita ye asimbamaki na grâce pambate azalaki na ba vision oyo ebandaki pe komonisa liboso. Asilaki kotelemisa mayekoli oyo ezalaki pona kobundisa désordre moral koluka kosukisa yango pe ba objectif ya superstition na ya bakisi totolo ba fétiche. Ateyaki na nzinga na ye lolenge oyo bato bakokaki kosala ekolo totolo ba société basé na bolingo pe botosi, amour pe respect pe a tiaki église. Yango ezalaki na ba message oyo ezalaki pona mosala ya komema liloba na bamboka nyonso ya province ya Congo royaume pe salaki ete a jwa ba disciple ba ufu fa mu. Tala ntina nini
ko bundisama oyo ye abundisamaki na bakolo na tango wana, ndenge moko na Papa Simoki Mbangu, ndenge moko na Patrice Emery Lumumba, te na mikolo oyo baye bako simba mboka sikoyo na lolenge mabe, bango pe bako sala ete makambo makende malamu te pe ba terroriser bato na lolenge nyonso, ko prive bato liberté na bango d'expression, ata soki bato bazali ko luka ko s'exprimer paisiblement, kasi bazali komona voix mokote oyo ekozala pona bango ya kofungwama en toute sécurité pona ba s'exprimer librement. Toyebisi bino boye po tolobaka na bino ete tokokoba tango nyonso kokabola na bino mai na tina ekabolama pona mboka ya République démocratique du Congo. Toyeba ete etumba na liberté ezali etumba oyo esengeli esalema tango nyonso. Poyebi soki na bosani te ezali na Américain Martin Luther King alobaki tozala biso nyonso bomoko lokola bandeko, to te tokokufa lokola bajoba ba idiot. Yango wana soki tobi boye toko talisa bino oyo esilaki kokamwisa biso na mikolo mileki lolenge oyo Kinshasa apanzaki bato le 2 juin 2012. Mokolo oyo ya samedi oyo bato batelemaki na Kinshasa pona basala marche ya soutien babengaki marche debout congolais pona ko soutenir ba militaire ya armée congolaise na guerre na est kuna, ko dénoncer makambo ye ko sale makuna oye kotia bato te ba kufa. Toyebi ete Rwanda zana sima ya guerre wana ye mutu akosimba yango na tango Kinshasa toyebisaka bino ete aza complice na président na bango en tête, nde to monaki preuve ndenge bapanzaki bato malgré na sima gouvernement na bango eko déclaré te Kigali ako sala effort te pona ko silisa guerre wana, kasi Kinshasa effort na ye ezali wapi soki ako boya même soutien oyo population na ye akopesa. Etokokisa bino reportage wa mokuse na Radio Kapi ndenge ambiance ezaki mokolo wana na Kinshasa ya le 2 juin, ndenge ba panzaki bato po bokete bato ba yaki po basala manifestation na bango pacifique, kasi boyoka lolenge elekaki. Radio Okapi. Le journal Bibi Mukonkole. Okapi. La marche de soutien aux FARDC congolais organisée par l'opposition politique n'a pas eu lieu ce matin. C'est la décision de l'hôtel de ville de Kinshasa. La police a dispersé les manifestants. Les détails dans ce journal. Okapi. La marche de soutien à la population de l'Est de la RDC et aux FARDC engagés au combat vient d'être dispersée par les éléments de la police. La marche dénommée Debout Congolais était initiée par le député de l'opposition Clément Kankou. L'objectif était de dire non à la guerre et à la balkanisation de la RDC. Les policiers ont informé ce matin les personnes présentes au lieu de rassemblement de l'interdiction de cette marche par l'hôtel de ville. Ils les ont ensuite dispersés. C'est un reportage de Richard Kamunga.
Venus de diverses directions, les habitants de Kinshasa qui s'étaient donné rendez-vous au rond-point des Huileries n'ont pas pu se réunir pour amorcer la marche. La police déployée par l'hôtel de ville de Kinshasa était déjà implantée à cet endroit et faisait la patrouille avec des jeeps. C'est des partisans qui ont tenté d'atteindre le rond-point des Huileries ont gentiment été dispersés. Il s'étonne cependant comment et pourquoi doit-on interdire une marche de solidarité et de soutien aux Congolais de l'Est et aux militaires. L'organisateur de la marche, qui a tenté d'amorcer les démarches auprès du ministre de l'Intérieur, n'a pas eu qu'un de cause. Toutefois, Clément Kankou n'attend pas baisser les bras. Il va s'investir pour que la population congolaise reste solidaire avec celle de l'Est, a-t-il dit. Depuis les ronds-points des Huileries à Lingwala, Richard Junior Kamunga, Radio Okapi. Balandi Radio Lisanga boyoki ambiance ezaki mokolo wana nde tokoyebisa bino te ezali na mikolo nyonso oyo bato bakweyaka kuna mboka République démocratique du Congo pona tina ya liberté ezali na este kuna bato bazali kokufa boyebe te eza mpe na basusu soki a resiste mpe babomi baviole nyonso wana eza kosalema soki ebiangami ba viol ezali po basi wana ba lingite ba sala bango lolenge oyo bato na mandoki bako sala na bango nde soki esengeleki totanga penza ba hero oyo bako kwea na mboka République démocratique du Congo po na tina na liberté kuna basi baleki ba million. Yango wana biso totiaka attention mingi na ba situation ndenge ezali po esengeli kolobela soki botali ba film boni basala na ba pays occidentaux sur guerre mondiale oyo ya liboso na ba bengaki deuxième bokomona eza campagne munene oyo esalemi wana po bakoloba na bino ezali po na ko éviter ke likambo ya ndenge wana ezonga lisusu kasi biso na mboka République démocratique du Congo ezali naino po tokoyebisa bino soki mikolo mileki ndenge tota ekoloba ete kuna na mboka République démocratique du Congo gouvernement ayaki kondima Rwanda aza impliqué na guerre ezali po bango moko bazwi mayele te ezali nde ba organisation à défense des droits de l'homme moko na bango ya ba occidentaux nde silaki kolobela likambo pe na rapport ya Nations Unies ba silaki kotia te Rwanda balakisaki ye mo sapi yango bango pe ba ekoloba ndenge wana kasi ezali elobeli oyo biso tokoki kopesa yango confiance te tomone te baingi kosala makambo po bazali na volonté politique ya kosilisa bitumba wana te banda kala implication ya Rwanda eyebani dès 1996 plutôt Rwanda aza impliqué bakotaki na Uganda Burundi pe azaki wana na guerre basalaki na tango wana Zaire nde tango ba accusation esalemi baye koluka Zairwa oyo bako utiliser po balobete ezali guerre civile nde bazwaki bato badwaki na kati wana Laurent Désiré Kabila ayaki kodwa motu na mouvement wana oyo babengaki soi-disant libération o telelo banda Rwanda tia lokolo na ye wana na lolenga tiaka ya liboso na moto makasi na ye moko telelo azali ebekuna pamba te ndenge tokoyebisa bino boye toza na information ya sûr oyo ete ezaka ba militaire rwandais près de 5000 oyo basalaka ba va et vient na frontière ya Rwanda Congo na mikolo nyonso nde kokamwa komonete ba américain balakisaki balobaki na ba satellite na ba monaki na tango ba utu bayaki bayambamaki na Congo na opération turquoise au France asalaki bango ba monaki ba déplacement ya ba utu lokwa bazaki na manduki na bango kokotaka moke na Rwanda kobima nde balobaki ete risque wana koki koya kokoma ete ba sala susu ba tuerie ndenge salemaki nde esalaki ete Rwanda aluka
koutilize yango pona atake Zaire na tango wana ndenge totaki sabino liboso esimbaki te nde bayaki koutilize ba Zaire wana tango wana Laurent Désiré Kabila na mutu. Kasi lelo yo toko mituna soki satellite yango ya ba américain kenda wapi po yango ebisa biso te lelo lisusu ete Rwanda akokota na ba militaire et combiner ba organisation na bango ya ba défense à droit de l'homme nde bakomi ko ebisa biso toko ebisa binotina. États-Unis aza impliqué na ba vente ya minduki na République démocratique du Congo. Donc soki bokomona bato bako kufa kuna États-Unis ya Amérique azali impliqué na kati wana parce que zali d'ailleurs na ONG moko ya défense à droit de l'homme boyebi yango mingi ezali Amnesty International et utiko bimisa rapport na mokolo mwa mardi tozali oyo elobi ete États-Unis oyo aza koteka manduki na République démocratique du Congo à s'assurer que manduki wana ekokweya na maboko ya ba groupe armé te oyo bakoki kosalela yango pona ko boma bato, ko violer, ko piller pe kosala ba enlèvement. Kasi boyebi yango na bino na ngai ete makambo batangi esalemaka deja. Kasi na manduki o wapi na tango batangi bango bateka manduki kuna. Tozala bato, c'est-à-dire mitu na biso ezali likolo makona se lolenge mosusu te. Toyeba eloko ndenge ezali balobaka ata soki ozali na état ya faiblesse physique kasi soki na niveau mental na niveau spirituel ozama kasi yeba ete etumba na yo okolonga yango ata na yo tona bakitani na yo po kote ya bango makambo ndenge ezali okoyebisa bango te makasi ezate yo soko zangaki yango physiquement potan mosusu obeli to babeti yo makasi to koli mingi kasi bakitani na yo na kibolenge na bango soko ebisi bango ebe makambo ndenge ezali bango ta mosusu tango bakosimba etumba bakolongisa yo. Balandi radio lisanga wana tolobeli bino boye sali pona kokanisa ba ebanso oyo bakokweya na guerre inutile na mboka République démocratique du Congo yo bako se servir nango pour ba piller ba richesse ya sol pe sous-sol na mboka République démocratique du Congo. Rwanda azana besoin ya mabele fertile baza ko kotisa bato na bango mingi kuna na est ya Congo ko vide Congo na ba ressortissant na bango po na bajwa mabele wana epe ba aider ba entreprise ya ba pays occidentaux copier ba richesse kuna po lelo yo soki bazokanga kaka ba Thomas Lubanga na basusu kasi tango bango bazosa rébellion kuna bazali kozwa ba taxe banani bazofuta bango ba taxe wana eza mingi ba entreprise oyo ya ba pays occidentaux o baza ko exploiter ba matière première kuna e ba ebi yango malamu tango baza ko pesa bango ba mbongo wana baza ko soutenir effort ya guerre ndenge babenga kango na bato wana to kende pai to jonge pai kasi to mona ka bango te na CPI yawa ata kaka na cadre ya information pona ko tuna bango ba ya lokola ba témoin ba yakate kasi na oyo soki na bosanité ya Charles Taylor to mona ki bazwa ki Naomi Campbell po aya ko témoigner o to biboye tolobi na mpamba te po toyebi ete likambo oyo ezalaka na moto moindo ezali bo zangi komiyeba yango keseni na bo zangi koyeba ezande bo zangi komiyeba nde yango tosaka beboye po to koka kolongwa na boumbu oyo ya makanisi to kota wana ezaki ya bino esukitenge toko koba be moke nde toko yokisa bino susu mongongo pe auto zaina yawa le dernier escapé kasi toko koba na bino susu mwa moke na lisolo na bokuse banka
banka yaya kwankolo banka 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 yaya kwankolo banka 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 yaya kwankolo banka 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 yaya kwankolo moyinda komi kosambela nzambe oyo mindele bayaki na ye moyinda komi koekokeba esprit oyo mindele bayaki nango moyindo ayini nzambe nayebi ayini oyo yaye abandi kobenga mokoko na ye bondoki abandi kobenga bonzambe na ye bosatana nyonso ezalaki ya ye moto moyindo ayini yango odo mundele akendaki te mundele asalaki ndenge nini akoti na kati ya moto mwindo sikoyo donc abombami alati moto mwindo lokola elamba yo ozomona moto mwindo menzoka mundele aza na kati yango tolikaka na bamindele ndombe ozomona même bakonzi ya politique même bakonzi ya religion nyonso bamindele ndombe mindele ndombe na mindele ndombe yaya kwankolo solo ndeko ya Radio Lisanga vraiment partout vous vous trouvez vraiment spécial dédicace que la paix soit notre pain quotidien comme on a toujours dit et comme venait de souligner tout à l'heure Papa Yesu alobi ezali bozangi boyebite kasi ezali nde bozangi komiyeba donc wana ezali vraiment likambo ya pasi mingi nde tozali toujours kokoba jusqu'à 20h na radio Nabiso ya Radio Lisanga bien sûr qui est faite et soutenue par la fondation Lisanga qui est le point de soutien congolais ici au Pays-Bas nde na ligne Nabiso ezali na Wabiso Alex Fumu qui est vraiment en ligne en direct Azaro Benga mais je crois dans quelques secondes ou quelques minutes Togolé Kisaye en ligne nde banda balandi ya Radio Lisanga vraiment lelo ngai na yaki vraiment na elo mingi ya olobate déjà ça a toujours été un grand plaisir qui de se retrouver bien sûr sur devant le micro de la Radio Lisanga pona to kabola na bino oyo mwa muke mwandambo obiso to memela rabino et comme on a toujours dit que ba oyo bazali na lito ya pete bafungola lito na bango ya pete nde bazali babini ya jobate poto pesa bango banga ya pamba solo eloko ya kolia nango e jali solo balandi Radio Lisanga to yokete ndeko na biso Alexis Kalunga en ligne est-ce que connexion est bien to muni ete to rate ye to kosenga na ye a meka ko rappeler pona to zongisa connexion solo balandi Radio Lisanga to zali ko koba na programme ya Radio Lisanga toko luka ko talisa bino likambo mosusu na bokuse ndenge tolobaki en attendant soki ndeko na biso Alexis Kalunga ko réussir lisusu ko sala connexion na biso a bo contact na biso poto koka kolekisa yetu zaki na makokoso ya technique voilà to tuye na banza. Oui, Alexis. Na banza sikoyo to juye na ligne. Alexis Kalunga mbote mingi. Mbote ndeko Yesu, mbote na bandeko nyonso bazolanda Radio Lisanga na moma oyo. Bo tondi mingi ndenge okanisi biso sumoko mwalelo pona ko kota na biso na masolo. Sango nini o memeli biso na poko lelo? Na memi sango ya sikate me na bandaki kolanda yo awa olobi makambo mutu ya mingi oyo na motema na ngai tutisami na obino ifona loba eloko moko omoni makambo ya mboka na biso
kotikala vraiment insensible eza possible te omoni olobi awa tokonte olobi soki tokoki koloba mpona héros donc eza na bamama bakufi kuna bazoviole bango ainsi de suite omoni ke tokonte déjà nombre eleki ebele et puis nalandi oyo signalé marche moko bareprimaki na Wileri na Wileri le 2 juin marche yango en soutien na baoyo bazosouffrir kuna na est et puis kopesa mpe makasi na baforce armée congolaise oyo baza na front ke mpo bazwa makasi koleka mpona kosauve mboka na biso et puis koprotéger population na biso mais malheureusement bakonzi entre guillemets oyo baza na kati ya mboka Kinshasa bapekisi marche wana donc namoni keno na baplace wana naza omwe na eloko moko oyo nakoki kobakisa yango na sali mpenza mbangu nyonso na obi émission esila te tika na benga nameka kobakisa mpe mayele place wana ya solo mpenza tofungoleli yo porte biso totia biso matoi ya pete tokozelebe tozwa kpanga pamba te loko osi opesi biso kpanga pesa biso mpe loko akolia nango bon eza kaka message ya mobilisation et puis olobaki lisusu ke bato oyo baza na information oyo baza miso mpenza ya kofungwama baza en mesure ya kosala eloko moko ya bien mpona mboka omoni na minute oyo soki tozwi kaka marche oyo bareprime ezolakisa deja bato nini oyo bazokamba mboka wana par défi baza banani est-ce que il faut réfléchir déjà 10 000 fois na résultat na réponse oyo eza claire toyebi situation mboka wana olobaki lisusu ke na nyonso ezoleka wana barebele soki basoi-disant rebele soki banini eza pouvoir d'occupation oyo baza kuna na baeste bazofutisa bapako banani bazofutisa bango bapako eza bamultinational oyo baza kuna bazotravaille na kati ya bamine donc bazopesa bango mbongo mpo bayeba kosombaka lisusu baarme kaka na bamboka yango et puis eya kuna ebomaka population na biso babenga na bacongolais d'origine baya koimplante banyarwanda babiloko moko ya ndenge wana donc ce qu'il faut faire je pense biso bacongolais tosi tolobi mingi toyoki mpe mingi siko tokomi na moma ya action elingi koloba nini au lieu tobanda kosala commentaire ke bazofutisa mpako au lieu tosala commentaire ke bazoreprime marche de soutien au FARDC na bandeko na biso oyo baza na este kuna biso sikoyo ifo tosala actualité mpo bato wana bakomantaka yango je crois que place wana il faut toyokana mpenza bien biso bacongolais il faut tosala actualité puisque tokomante baactualité ya bato mosusu ebele mais sikoyo biso il faut tosala actualité balamuki kaka na ntongo bayoki kingandi aza lisusu te moto alimwisi ye ayebani te comme ça bango moko babanda siko kosala bamakambo yango tolamuki kaka na ntongo bamoni kaka marche ezosalema kaka tolobi no oyo eza pouvoir d'occupation todérange bango chaque jour ti bakolemba wana nde bakozwa biso au sérieux mais soki tokozala kaka tosalaka commentaire ya bainformation oyo bango bazosalela biso donc bakomona biso kaka bazoba tobanda kolanda bango kaka na nsima ainsi de suite bayebi keno bacongolais balobaka kaka eloko ifo kosala ke bazanga yango te eza prière ifo ezala pembeni mpo bayebisaka bango kaka ke nzambe akosala ainsi de suite mike ezala si minime swati bayebisa bango keno mela kaka mwa bière moko boye soki epesi yo mwa trouble na mutu olali lobi mpe mokolo donc je crois que il faut siko tomeka kosala en sorte que tobanda kosala actualité je crois que makambo nalingaki na insister na intervention na ngai yango wana
ya solo to longisi yo esengeli to luka to sala actualité yango eza ndenge wana congolais aza koluka na lolenge oyo azokokela ti sikoyo asala actualité ta likambo le 2 juin ezali peuple ye moko nde mutu a créé actualité wana po a pousser sous régime yango contre mur balakisa ete ndenge lolenge na bango bazali oyo baza yango ti sikoyo ya solo esengeli koke mosika kosuka kaka wana te ndenge olobi tokolongisa yo nde esengeli penza toyeba po M23 wana oyo etelemi sikoyo kuna na rébellion ezali nango continuité ya CNDP ya kunda batware kita na Bosco Tangada moto oyo azali sikoyo en tête ya M23 azali rwandais aza na ye congolais te wana eza pe information ya sûr oyo tozali nango po makambo ndenge ezali kokende soki ndenge olobi likambo ya kocréer actualité toyebi ete lutte na biso ezali multiforme problème na biso ezali monene oyo eza ntango mosusu toza kobunda na tokanisaki eza na ordre dispersé mais peut-être ezali désordre organisé te mais mal organisé soki tozo ko-créer actualité te po bato mingi bakanisa ko-créer actualité ezali kote maliboso ya caméra ko sala makambo to kolobo balingi baloba soki babwaki yango na internet na Facebook na YouTube nde ba créer actualité to boite ezali bandeli ya likambo kasi ko suka kaka wana pe ko zanga ko mesurer ba effet nango e ko za pasi poto progresser te ndengo lobi wana sikoyo koluka kokende na baction pona ko créer actualité balali balamuki bayoki ete kingane limwe songolo alimwe kasi tokoyebisa bino te soki bakolimwa ndenge nini po moto pe akozala na kisi na ye ya kolimwa alimwe wana bino mo bokoyeba ntango bakolimwa nde boluka koyeba ndenge nini balimwe ozomona yango wana ekosala actualité ya makasi surtout bato ya bamboka biso tovandi soki kaka moko na bango alimwe batelemaka bango nyonso mais Congo eza jungle na kati ya jungle lokola ya Colombie wana soki kaka mibale balimwe makambo tozo réclamer ke ni sommet ya francophonie esalema na Kinshasa te. Imaginez nano ndeko na ngai na moment oyo bazosala la sourde oreille mais soki tobandi koningisa na ndenge ya kosala actualité de l'intérieur comme de l'extérieur naza sûr bako délocaliser loko wana. Je me rappelle encore pona likambo ya bilulu kako ya ndembo na Afrique du Sud pe na Angola balobelaki likambo ya insécurité babandaki kobanga bato na bango bakende ata ko bakendeki kaka kasi sio totali bawao baza kokweya mboka ya République démocratique du Congo ba se permettre kokende na sommet ya ndenge wana mboka wana ezolakisa kaka kibombo toza nango parce que sio totali après tout francophonie ekomemela biso nini na sommet nango wana encore sio totali moi na situation au tozana ngosiko na mboka ya République démocratique du Congo mutu na mutu azotala kaka intérêt na ye et comme bien sûr le côté ndengolobi mutu na mutu azotala intérêt na ye francophonie ezali intérêt culturel ya France et zanango ko même culture na biso kansaka toza ko se retrouver kuna na kati loin de là. Tomoni pe ezali pe kosalata club mon côté oyo eko se soucier na ba situation ya ba population francophone. Donc ko senga ete salama nango te na mboka République démocratique du Congo ezanango de plein droit ndenge bato bako salelango ndenge wana kasi bango soki ba sale yango ya matoi mangongi
ya solo penza bato bayebete na tango wana ndengo lobi koloba ko critiquer ko dénoncer esengeli pezala na kati ya lutte multiforme ba oyo pe bakosala ba action koluka ko limwisa ponga pe na kosepela mingi balimwisa nga pe micro na ngai vraiment na kosepela pour ceux qui na kosepela balimwisa nga micro na nga po naloba te makambo bango bakosala vraiment na tango babandi osala wana tango babandi kolimwisa balimwisi nga pe micro ti tango tokolonga etumba bon bakozongisela nga ata micro mosu adanze omoni de toute façon toyoki mingi tomoni mingi tokondane mais je crois que c'est qu'il faut que l'action elandaka soki baction ezolanda nde tokobanda kosala ba vraie évaluation ya bamakambo tosalaka mais tant que tokotikala kaka d'un côté bango bazoboma biso basali na actualité tozokomante tozokonte bamort mais soki bango baokonte bamort te je crois que tozopesa penza réponse oyo elongo bani te donc il faut tomeka komatisa dimension ya combat échanger bandeko na biso baza na kati ya terrain na baoto wana bango bakote oyo mais bayebi ke bango baza makasi na makambo yango donc il faut bayeba kaka ke nyonso sikoyo eza lisusu ya koloba na baantenne ndenge tozoloba boye te mais il faut topesa bagrande ligne mosusu il faut bayoka yango mpenza clairement ke eza nde boye puisque bango tokoki jamais kondima ke bango bazala na droit ya koboma ya kovioler ya kosala tout mais biso tozala kaka na devoir ya kolobaka amen non biso toko jamais kondi eloko bango bazosala il faut kozongisela bango yango wana nde tokose comprendre puisque tokose comprendre te puisque biso tozondima kaka nyonso wana biso tokokanisa ke bik ekokoka kochanger quelque chose mais bazozwa kaka bazwi bapapier wana batie na baarchive na bango babombe ils ont écrit mais soki tobandi kobeta je crois que au moins bato bakobanda kozonga nsima mwa moke oui na banza esengeli bakomi mpe basakoli bayeba ndenge nini bakoencadre message na oyo mpona na cadre ya lutte multiforme et koma pe esika ya babeti po toyebi ete likambo nyonso ndenge tolobeli wana likanisi ezali maloba ezali pe action nde na lingala na ndenge nalobeli yango bao bakosala action nde nabengi bango babeti po asuta mosu bakokanisa ke tolobi bakende obeta bakobeta ebeka bacriminel benemi ya peuple te nde tokoloba boye donc makanisi maloba tosokomi wana toleka wana po tokende na baction eza esukaka te ya kotelema na balabala talo kwa makamso esalemaka pe o congolais aza na libanda na balabala na libanda ya sale azodenonse makambo mosusu ezoleka na kati ya basale ndenge baza kokabola barechesse ya Congo na me bango bazolobela yango kuna te bato basala bareunion na bango bien basilisi badwi barésolution na bango babimi na bango bakei ekongola amoni asali eloko donc esengeli kokanisa bien na bastratégie ya ndenge mosusu oyo ekozala na befe ya makasi koleka mosala ya balabala oyo eza koinfluence makambo ezosalema na kati ya babatiment te yango mpe eza eloko mosusu soki bato bakanisi mpona batala lolenge kani combat kokontinue lutte kokontinue ekoki koinspire bato mingi ke soki bazozongela kaka na batrace oyo esengeleki phase ekoma mosusu ndenge olobi wana. Oui, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions. Hein. Kaka ndenge tokomi aussi to comprendre ba makambo boye, il faut toloba conscientiser, to kitaka sur terrain dans la mesure du possible. Et puis bon, tokoye baka ndenge nini, toko banda ko sala ba action moko bien ciblée pour ezala
na écho favorable na o etali position na biso wana nde toko inverser tendance mais tant que toko banda ko commenter comme information à bato wana je crois que au komona kaka soki le 14 octobre yango ba chef d'état ba kiti kuna ebele et puis bon oyo ya grande puissance lera kokita kuna ake ko légitimer pouvoir wana na monde occidental lera kozonga awa esili azwi bambongo na ye et puis makambo échanger discours échanger mais je crois qu'il faut tout bloquer il faut à ça qui ba déclaration dans la campagne électorale donc il faut tout rappeler ba makambo nyonso wana il faut tout intensifier to kota na ba parti d'opposition nyonso soki to opposer bango ndenge bazo si ça ba élection législative na bango donc je crois qu'à partir de la semaine prochaine il faut tout kota siko na kati ya parlement français il faut to boaka ba tract na biso kuna il faut to luka ba contact nyonso to solola na batu pour empêcher pensa que monsieur Hollande azo avion akende na Kinshasa ko légitimer ba bêtise ozakuna ya so Didier Renders maele silaki akanisi que bon il faut akende ko zape mbongo mais ba mbongo ba makila mbongo ba makila donc il faut to empêcher bango ils sont élus normalement mais bako kende jamais ko soutenir usurpation au pouvoir tous en 21e siècle siècle la liberté donc biso bako qui ko restreindre jamais liberté na biso donc pour na Congo jamais to kanga minoko pour na Congo siko ekomi ya bitumba babomi to bomi so ndengo lobi campagne ye asalaki alobaki bongo kasi ezaki na mama koko moko batunaki na Congo kala soki politique ya monezani alobaki politique eza lokuta peto eko kango même na mikili ya poto awa bango bazokosa na politique na bango pona badzwa pouvoir ndenge balingi tango mosusu biso toza na politique toyebi ndenge nini bakosaka na politique te po todzwa pe loko tolingi kasi na tango toko beta na bitumba ndenge ozoloba wana eko za sikoyo likambo oyo ekoleka na lokuta na bango wana po bakomona ete sérieux eza pe eloko mosusu na tango wana bakoluka batala makambo ndenge ezali solo tokotondo botondi mingi totuna yo liloba nini olingi kotia na biso na suka ya programme na biso apokwa lelo ya lisolo tosali nao. Mingi d'abord ya ndenge bopesi nga temps ya nalobela Congo les devoirs naturels ya tout intellectuel congolais il faut kolobela mboka et puis na osengaka na bandeko totelema tosi to compter ba mort tosi to compter ba héros liste za mulai mingi mboka ezokufa mboka ezokende donc il faut totelema soki Israël eza ndenge eza wana lelo eza pona diaspora histoire eloba soki France eza ndenge eza wana Allemagne a occupaki France na 1940 général de Gaulle asala résistance libanda ti baya ko libérer France wana donc biso pe ba histoire eza ebele biso pe toza ebele libanda tosi to ceinturer pratiquement monde mobimba ce qui fait que il faut tout ça la sikoyo en sorte que tozonga na mboka na biso par tous les moyens possibles puisque libération guerre à libération mboka na biso eza na voie unique te mutu na mutu ayeba kaka ke acte oya ko poser dans le sens ya ko libérer mboka na biso eza très important mutu moko te a se sous-estimer jamais eloko ya bien oya ko sala pona Congo tozo ba contact nyonso esengeli bandeko na biso baza na Zambie baza na Angola baza na Congo Brazzaville baza na Centrafrique baza kuna na Tanzanie baza na Rwanda na Burundi na Uganda bandeko na biso baza partout dans les 9 frontières ya Congo donc il faut toyeba ko canaliser ba effort na biso toko kitelaka wapi po toko tamboka na biso bao baza na kati ya mboka na biso il faut bayeba o créaka ba embuscade ata baye le 14 octobre na mutu makasi il faut bakutana na ba embuscade
soki bakotia bablende batia 50 ou 80 blende soki combien bakotia babeta masasi nde bakosala comme ça sommet eleka na ndenge moko ya démocratie na bango. Donc je crois que on a kokai koloba pourquoi lelo yango on a peut-être beaucoup pesa biso occasion mikolezo ya awa poto développer lisu baba se mususu ba guerre yango ezali ndenge wana botondi mingi na ndenge kabona biso na sola pourquoi lelo miko ya toza bebo etikete kolona biso oya sala ete biso tozala na mabele ya koko to bima apesa biso be makasi po to lalate matonde mingi. Aro, ipori kanambe, orari, soki orari, mbera yangoyo. Okatimini kunerve ya Zumel,edi grosso modo na marca Nizolo. Badimitri Mourandel, kakomi peko parlementaire tropicana, alors que barote. Baya vito faire corriger plein de maladies. Sikala mabudiste vimi na jara saouzi. Bakosovore ngando na système egusa. Mais karantino fore koni babela.